Selon la vérité. Comment ne tunga yoji? Oh, Ebilon. Eza yoji. Oh, yoji, hein? Oui. Licolo. Oza collection il y a 3 ans passés. Ah, ya. Et bon, il a un bacalo, il y a un mouvement. Ah, ya. Fuma. Ya, te. Ah. Oui, puis qu'on décourage. On a émission même anité. On a pièce moko ta. Moi, on a lati. Oza ya lelo. Yokana. On a lati. Stella Makaka. Ah, Vercha. Omuna. Veto c'est mission bien. Na mobia la ngope kutakanisi. Oyo ko répondre. Oyo répondre ça bien va passer. Oui, ya ça. Ya. Selon la vérité. Trop parler. C'est la démonstration. Ndeke. Likambo etali yo otala ngai soki yo zana biloko yo yaka koleke pa David Mombele Ndeke yaka oya kolakisa yaka na yepo ndeke yaka ozotala oyo atabana saki te otabana saki te kombo na ngoni tanga yo moko Berti Berti Paris selon la vérité. John Love 4659 euros. Yango wana osimbi. Jana soto aussi sinon c'est une facture. Tenga za ba facture te. Ah, na somba ka depuis le temps na zaki ni de wana te na okota guerre na bato. Selon la vérité. Ma oyo kute la tamina openda te. Wecha, obilo na ngo zongi sa on pourquoi? Et pas pour non. Pas imoko. Bon, la kisandeke. Vena ndeke. Balenciaga ngo tracteur. Okanela ki ye ndeke. Kasi abanga na za de fabiloko et pas na mutaze ko de fabiloko akoma ko lata ko le kabino c'est des Lamborghini vanda ya. Selon la vérité. Valentino ya couleur vert. Nani pardon Balenciaga ya couleur vert. Doza ngo de père. Ah, la kisa ya tala. Selon la vérité. Monsieur le journaliste David Mombele a touché pendant point où est essentiel. Il faut na loba. Omoni et pas biso bangala biso ko moni ndoki belela noki mongongo elima. Yo jo wana na lingomba na ye ba malanda ngombe. Baza ezaye moko te baza ebele. Ba biso bana Paris, ba biso bana Belgique. Bango nyonso bakoma kosala nini ye loko aza liboma puisque abelaka liboma aza oli apenda tufi toloba na moyo aoli atufi selon la vérité. Tio Mobiala obondenge uta mais kombo na ye ndeke so na okosa bana matete bana kwenge bana ngilima bana kwenge 2 bolo bakasha movota kosi est-ce que mutu wana ce John Mobiala na bino ayaka na koma ndeke te aye Kinshasa na 79 alala ke pa noko na bango yaya noko na bango aye ko bengana ba ye to biloko abengana ka yete jwana ola na kitikwala obi ke poto na buzoba moko alala na kitikwala selon la vérité. C'est-à-dire que ngana yeto na l'autre côté, ça fait 41 ans. Namona yete. Selon la vérité. Zelo zomona makamna zo sala yo. Suisse que Tina de Suisse. Tina Switzerland. Na yeko se venger. Moi mbala na Suisse babanga kaye. Ngai na yepo na si senga za vrai parisien. Selon la vérité. Émission français. Okukaka sur le bas qui était en boka na vandaka to le bande Dutch so bolingna lo bana Dutch. Est-ce que na kisasa journaliste yo bi Dutch? Selon la vérité. Poto eza sangisa. Mutu nyonso akoma mwana riche. Mutu nyonso akoma grand prêtre. Ye akene moloka yo bi moloka tango kala. Okota na moloka yo nani? Ngai na kota moloka ipona zaki pionnier ya moloka ya vivre la musique. Selon la vérité. So na compagnie bien guerre na binongo eza pona bilamba. Leadership ya bilamba. Ya bilamba ya makambo nyonso ngana kitana ba Mercedes, na kitana ba Jeep, bango esa maate. Na vanda na banda kwa vrai na poto. Ngana mona
ya matonge soki na bana matonge tu na chabiso te pa bango boy d'accord soki na bana gombe wa biso te to ebi amona ya biso Masolo la vérité. et puis ngam na zaki parmi ba jeune papa wemba bengi bino ke boya kozala ba pioni ba musu ba ko ba viva na poto ba ko ba papa wemba na poto Masolo la vérité. VHA communiquer yango ozala mwana muke ozala tocha ba génération nyonso baya toute génération confondue Baya na boy ko longola boya ko baya ko cha ba sapato boy yango ezala pas moins de 1000 euros sapato mututo akoya nango ndeko soki bayena ba ngando ona yo suki sa ponga na yana ngando azili Masolo la vérité. voilà. Bonjour, bonsoir partout bosola nabiso grâce à 3xW solo la vérité chaîne nabiso et pesa rabiso ba actualité presque partout na kata monde oyo base na mweza na kati ya Saint-Denis a na kata France. Alors lelo ezali mokolo malamu pona koyamba mbala liboso na kati ya plateau oyo toujours moto nyonso ya kamba liboso na plateau oyo na présentaka ye toujours parce que zamba liboso aleka na plateau oyo akokoleka na solo la vérité mais na plateau oyo nano alekite to pesi grand merci na équipe technique ya solo la vérité nyonso oyo bazo sala musana na sima ya ba caméra pona nini te to pesa mbote na manager Francis Yembe oyo azotala biso merci les susu na manager Patrick Mutamba merci na yo manager les susu Deo Mokolo toza pepe na 3 managers na kati ya équipe oyo ya solo la vérité pona nini te to pesa mama na biso Karine Adula mama Mokonzi moninga ya Nasi Ekofo ba gros bisous place bozali. Alors nakata plateau nazali na venanga Acha Movoto Vacha bonjour et bienvenue. Bonjour messieurs les journalistes de renommée internationale parce que selon moi qui est comme international Nakoma kala 7 ans 7 ans donc un journaliste de renommée internationale, David Mombele, donc na sepeli tro ya koyamba ngai na émission yo, mituna ya yo, biyano yanga. Merci beaucoup. Merci vraiment, merci na présence na on a pourquoi lelo parce que vous avez un peu chargé mais au préféré oya ko répondre na invitation na biso. Alors to so wana makambo mwa mingi oezoleka na vie na yo na makambo bilamba parce que komona yo boyemba moso mutamoni boye eza différent na ngai yo ça s'appelle mbala moko et monani. Alors Acha Movoto kombo wana Acha Movoto na pesa yo Acha Movoto na yebite soki mutu akokoloba pesa ngai papa botinga mungala mamo ya botinga mungala kombo wana ifuzaka mungala po bapesa mwana mamo ya botinga abotanga na mobali mais abokoli ngai na banoko na ngai souvent bo esalamaka papa ta mosusu abimai na mama baboti yo mais suivi eza te banoko bazwi relève babokoli yo mpe mwana okomi mpe mokolo na kombo wana ya famille ya papa na yo voilà Acha Movoto ezali kombo oyo ba parents bapesa yo. Alors yo oyaka poto oyaka d'abord oyaka poto na nini nga na ye poto première fois famille muteye nanga oncle nanga na j'avais 8 ans exactement 64 après tozongi na ketanga papa na sisi ba classe na kena Bayardel na Brazzaville après na koya poto na début ya ba année 80 donc nakutana openda poto eza poto boya lelo ezani te lelo ekomisa sangisa poto ekoma sangisa te na oyo tondima te tokomona wana poto omona baona poto bino bato bokanga bango bafina bango mpo bango ya poto te poto eza ya mundele te ezopekisa moto te munyoso akoya eza ya mundele mais omoni bato ebele baya poto neti na tembe namonaka David Mombele auti mikile abeta kitende nga mokolo nakoma poto te viana na koprouve osala ye eloko te wana eza makambo oyo okutanaka nango oyo nakutanaka nango yango monaka na bapoto
ekoma sangisa c'est-à-dire moto tokoki kokutana na vite tokoma kokutana ko po toza mundele yo mo pe réponse ayaka pale kana na plateau pa fingi titi puis après akena ye sikoyo eloko na tuna kabande ko ngai ba journaliste neti bino bozanga ko tuna batwana moto yo zo finga est-ce que boyebani botuna question na te question bino to bobusanaka et puis otu bale kakao un grand journaliste à niveau na yo au sala investigation te avant de recevoir moto il faut ça l'investigation neti yo attends ngai yo déjà attends tout le monde oyeba azanani aye ko sala nini to sala ba nyonso wana bango musu bayaka wa pona kofinga bato bayaka pona kokosa ozomona omoni epana ngai acha mon voto pas grande acha mon voto le narrateur et pas narrateur au les émission attends ça David Mumbele nabi que ça journaliste mais avant les cas il faut se renseigner na vu renseignement est-ce que David Mumbele atanga penda chika journalisme est-ce que boy na koyeba tout temps na otala papier au moins ba question na poser yo ezokende kokukana na makambo oyo eza na vie na yo ozana na katayote ozana ba problème mingi awa na Paris na batu parce que ces derniers temps nazo mona plus natal lobby na 8 ans en retard biso invité tout à lekaka tozwaka temps ya retard la vie na ye na makambo ya salaka na le passé na ye ngana 8 ans en retard la avant yo ebisanga que yo ya poto na 64 ngana yeba ki on ye poto na 64 voilà alors pourquoi kaka yo l'internet bazo finga yo pourquoi kaka yo ba génération na yo nyonso po biso to ba amike na poto bino bozo kola déjà na poto boade ba papa déjà pourquoi kaka yo bazo finga yo kake pa baninga na yo pourquoi baninga ya génération no nyonso balinga ka yo te acha mo photo deuxièmement ozaka na problème ni na bato à Suisse avant na to ba na Paris avant to ke libanda ya Suisse faut tanga nano kombo ya moto wana ya Suisse na okoma wana to sisa na Paris oza problème ni na ba awa bato à Paris awa na Paris oh na je sais et outi na motemba na ngai ça ne me regarde que moi omoni ndeto ya poto boye oyi ba coureur ba cycliste ba kene na vélo bozoya ta bino yo bozoya omona place oyo mutu moko aliki muninga après bokeli susu boke place mais boko na spring final kanga moyo ça dit Champs-Élysées il faut moka zala meilleur numéro 1 na Kinshasa ezaki nduka soki nduka bimite manzambi abimi wabino zaki bana po cyclisme ezaki na succès na bane ya biso na ba 68 ba 70 ezaki pena na impact ya nyama cyclisme après le foot ezaki cyclisme awa pe na poto cyclisme ezali penza ti lelo eza ko impacter sikoyo tango bozo kola bozo yaka na course wana bozo solola bona bozo mona na oya koti maison boya sombi oya koti yoja sombi na tikaza muto yoji oya ka sombi Versailles ko to komi na sprint final dans Champs-Élysées faut ko takaba boutique wana po yo tikala sikoyo to koma na mo vote tikala ye moko bakolingo ndeni po je suis le seul oya kota baligal wana na génération na yo na génération nanga na longoli mutu te David Mumbele talanga bien okomona penda ke vient na zokosa te na okoma ozomona yango moni bakoma ko finanga pour le plaisir na sala mutu mabete David so ngala la 20h David on dit matin ngala la 20h ça dit ba émission kutu matala kate pona ba musu ba bien ngana téléphone de quoi pena kanga téléphone batiki tale bila message ya salité ba musu bazotinda na ba jeune ya génération na bino ba kende ko finga aju moyennant 100 € kende ko finga ba kuna Suisse ba juif 100 francs suisse ba bengi pena journaliste ya pardon chroniqueur ya awa ba pese 100 balles luka mutu mo finga asha ba luki mutu wana bon petit sala musala na yo biso tozo futa o 100 bazo finga yo par rapport ya makambo bilamba ke génération na yo otika numéro 1 na tikali so koma kaneti to kiti saye ozomone loke zana to kiti saye
eloko balukaka bakitisa ngai oyebi ndenge petit frère bayini nanga balukaka nini epa nanga mpe na mitunaka bayini nanga balukaka nini vraiment yo oza na grand frère aza na 60 alata neti nga na lati boye ekosepeliso te esanga plaisir boye ça va mais bato ebele babukana bamino babukana makolo babiyo motema mabe motema mabe babima oyebi Jo Mobiala na Suisse nayebi moto yango kona ndeke oui komona ndeke Jo Mobiala te Jo Mobiala te ya opta kombo ya Kester vous comprendre nazo expliquer opesanga temps vas-y omoni bato mosu poto ya wana so poto ya sangisa ngai nazaki na camarade nanga grand frère ya ndeke komona Dino Pakasa lelo akoma pasteur Israël Pakasa azaki proche ya Kester nga mpe nazaki proche ya Kester na bomona na biso mais oyebika likambo ya kotere Kester ayembela mwana mai wana Jo Mobiala te yana ye ndeke ya Dino Pakasa Dino Pakasa oui Dino nalobelaka yo papa nalobelaka atako nazali kitoko te balingaka nga ozomona c'était son grand frère un type sérieux un type posé napesi na mbote mais nayebi ke kotouche mpo nde nazolobela ndeko na ye ekosepelisa mpe ye te et je m'en fous parce que ndeko na finga plus de 11 émissions na réponda te nabenga yaya en tant que pasteur bendaleki na ondeke matoi ngaza kamara na ye te naza yaya ngaza master na yo totangana na braza toya poto ya kolandana toza bato esika moko mais ekobanda ndenge nini peti na yo neti koloka akoma kosala ba émission na babalabala na babar kombo ya Asha ye moto apesanga kombo Asha movoto kombo ali kozala ntina bapapier na nga ndeni na okoma wana voilà bandeko ya bolingo mbote na bino mpo monsieur le journaliste David Mombele a touché pendant point oyo eza essentiel il faut naloba omoni epai biso bangala alobi soki omoni ndoki belela noki mongongo elima yo jo wana na lingomba na ye ya bamalanda ngombe baza eza ye moko te baza ebele bamosusu bana Paris bamosusu bana Belgique bango nyonso bakoma kosala nini ye loko aza liboma puisque abelaka liboma aza olia mpenza tufi toloba na moyo aolia tufi babiso moto aliboma alobi baolanda ete bango abengaka ye kombo na ye ndeke Jo Mobiala azwa nde pa Kester ozomona ete kombo ya Kester akala nini Jo Mobiala boyo koyebisaka ke Jo Mobiala bazalaka mibale eza Jo Mobiala e Joli Mobiala Jo Mobiala ezaka Kester ye aza na famille ya ba Mobiala aza kuna te tala grand frère na uti kobenga nini Dino Pakasa mwana liboso aza Pakasa mbala azala Mobiala ezalaka te tango ya nayebisi yo oyo nalobi bana matete bana kwenge bazomona mokolo yango grand frère na ye ayaki kotala nga na Canriche nga aza mwana Canriche pépinière numéro 12 tozongi naye kutu na suka na nzela pite tokatisa kaka libende tokatisi libende c'est-à-dire entre biso na matete libende ezaki wana na bien tokatisi libende tokoti kwenge tawo tokoti kwenge tokoma liboso ya bango car euti bandundu année 79 car euti bandundu mère na bango na kati grande sœur na ye nakanga na kombo ya Léontine akufa que son âme repose en paix na petit na bango tala suki ngunza kaka ye wana Jo Mobiala ye wana lata kombo ya Jo Mobiala mais kombo na ye ezalaki ndeke katokanga mana na kombo Jo Mobiala po ayebani mingi na kombo Jo Mobiala oui aza na Suisse non aza na Suisse kombo na ye ndeke yo linga na benge ndeke bega ye ndeke parce que omoni kombo wana yo lati kombo ya bato Francis Yembewa kombo ye Mobiala te Mobiala ya ndeke Kester d'accord
akomi le pas oncle na bango yaya ayaka obi bato bautaka bana kikuti bolimbisanga ya uta bulungu auta kikuti te tala ke ngala na oyeba mboka ya uta ndeni auti bulungu na mama na bango na grand sœur bango Léontine ayina kamia munene grand caro ike bakaro ne yaka tabale telemisa liboso yepe na kati akiti ayiko yamba yana ye Dino Pakasa oya pasteur oya akoma pasteur Dino apresente nga bio leki nanga abenga na kombo ya ndeke tango azova na lopango so na etala ndeko na ye avant to ya poto kombo na ezaki ndeke ndeke toyaka tokutaka yembaka banze bakese na voix moko pourri yo lingi keser mingi tio mobiala omwendenge uta me kombo na ye ndeke so na okosa bana matete bana kwenge bana ngilima bana kwenge 2 bolo bakiasha mavota kosi est-ce que mutu wana so jo mobiala na bino ayaka na kombo ndeke te aye Kinshasa na 79 alalaki pano ko na bango yaya noko na bango aye kubengana ba ye to biloko bengana ka yete jwana ola na kitikwala obi ke poto yana buzoba moko alala na kitikwala bo poto saidi kasoma na poto te bato ko mona danger mais que moi je sache c'est un monsieur qui dormait na kati ya kitikwala mais yana ye ayebi ke asha aza mwana akoli chambre mobimba ye moko bakotaka na chambre ya mbeto malunga biloko to moi jeune garçon akozana nga azaki nango ndeke abanda oya pe na chambre na aoya ndeni mpo ngani to amaster te na zo to yebani te to master na ngai nde ya na ye olandi ngai quelque temps après nga na ye alandi biso aumela te grand na ye tindeli mbongo aye nali surpris azoleka na baémission nga mutu napesa kombo aisha me bato yango bamaboma mpo bayebi ke ye abelaka mpenza liboma asimba bakisi o nga naza musicien musicien ya nzembo nini omoi nzembo ya mama oyo Edith Piaf rien n'est rien je ne regrette rien ezaki nzembo Edith Piaf ake kodefa mbongo nde obika Suisse badefa mbongo na banke aye kopesa papa wemba na titre wana wemba muta yemba yekuta yemba te d'accord ozomona c'est-à-dire ngana ye toi ne lokote ça fait 41 ans na mona yete soki azotala yo siko poto longwe pa ya ndeke so azotala yo siko ni message ni oko yebisa na yebisa ke toi ba camarade ngana yete nazaki camarade ya grand frère na ye et puis na makambo ya kitendi boy a hotel maté a hoti ko leke mission na ba Alain zelo zomona makambo na zo sala yo Suisse ko Tina de Suisse Tina Switzerland na ye ko se venger moi mbala na Suisse babanga ka ye ngai na ye pona si senga za vrai parisien ya vana na Paris te azokosa atanga na université monte na Kinshasa poni kokosa mambo ndengo wana o fréquenta mo localité yo ka lokole e salami na 75 75 yo zaki nanu na bulungu oye na bulungu na 79 yo ka lokole se kufi yebisa ngai ozoleka pe o bato boye français ni yo yebi olekaka émission mona Kinshasa kuna émission français okokaka si olobaki ote na mboka nga na vandaka toloba nde Dutch so bolingi na loba na Dutch est-ce que na Kinshasa journaliste yo yebi Dutch omoi makambo soni osala me nga na leka na émission epa ya nani ya moto nani gouverneur ya liboso kona nani André Kimbuta aza enchaîne te naleke pa na ye mpo na makambo ya investissement nasala 35 minutes ya émission na français mokili yebi baimage ezali yoko kaka oyo ayebisanga loke asha ayebi koloba français te papa ngai nakwea naya na ITA naye kokwea kaka na France naboti bana kaka na France bana nga bana ba 35 ans ba 37 ans baloba lingala te baloba français ata soki natangaki te mais le fait que bana nga baloba français banda bomwana
ti bakoma na âge wana français okota papa na bango ekota ozomona c'est-à-dire basangana lingomba ya bamalanda ngombe moko aza ndefu pembe na ye moto ya liboma wana na bato mosusu baza bato ya bulungu na bato ya soki baidiofa basa soki nakokosa yo onga na danger lijo kwempa alekaka atangaka bato bastar na bango ya kikwiti aba kester totangana na idiofa kester tosalaka boye tomona place atanga kombo ya kombo zobana te Jom Vial batanga kombo na ite ba petit frère na ngai Eli Mangala et Vincent Mangala que je salue batanga na Kinzambi na tuni bango ya deux jours est-ce que mutu wana ndeke atanga kuna bivie ye mutaye tomona ndenga zo audi nani bulungu atanga na Kinzambi eloko moko te c'est-à-dire poto ya ngono tuninga question biki poto eza sangisa mutu nyonso akoma mwana riche mutu nyonso akoma grand prêtre ye akene moloka yo ebi moloka etango akala okota na moloka yo nani ngai na okota na moloka ipona zaki pionnier ya moloka ya vivre la musique lopango na biso A49 ya India sima bokul na tambola kanale ki na boke shungu ketikone na tambola kanale ki ya dona mobeti pati mobeti bango mbale bakufi na ba jepi ba to ebele bana matonge ozo comprendre mais attention ndeke mbala ya shuka otanga kombo na ngai obundisi nani Titi le Valois a gagné yo ti mwana bato atikali même kobima mboka na lingo vanda te pona ti okeko simba kisi obeli liboma pona nini pona okoma lokola Titi le Valois na pesi mbote tala muto abundisa yo soki 30 ans akomi kobundisa ngai. D'accord. Merci. Merci vraiment Achamo Photo. En tout cas bandeko botali biso na tikela ki of matin. Merci beaucoup na parler. Ndeke ou bien Jomo Biala à comprendre le message nini parce que plus de 11 émissions mobimba ya kufingana boza mikolo boza ba responsable. Ngana finga kaite. Boza na bana vraiment. Ba sala équipe na bango ba malanda ngombe batonga na zaki bazaka na ngai bakoka koleka ngate depuis notre enfance jusqu'à aujourd'hui. So na comprendre bien guerre na bino ngo eza pour na bilamba. Leadership ya bilamba. Ya bilamba ya makambo nyonso nga na kita na ba Mercedes, na kita na ba Jeep, bango esama te. Na vanda na banda kwa vrai na poto. Ngala mwana ya matonge, soki na ba matonge tu na chabi so te pa bango boy. D'accord. Soki na bana gombe wa so te to ebi a mwana biso. Kan riche. Bando ki ba bimande kuna. Ozo comprendre? Quartier wana banda bomona biso atika ko linganga te. Vu que nga zaki erbo lokolo moko nana matonge donc bamona kai moto na ngai ko take beaucoup la zo luka ngai beaucoup le papa Wemba azaki excusez-moi azaki na fiancé na moko na lemba wana lemba foire Jili Maningo patoto ba yebie azaki mutetela beaucoup la bala kai pena na lar beaucoup la yaka jinga toke pas petit wana Jili Maningo dans wetana na lemba foire. D'accord. Alors, to mekana okokota namoni olati kitoko hein? Merci. Ndena lati boye. Olati on a cadre ka ya olati poye mission bi olati en tant que sapeur. Na lati en tant que noble, nga za noble. C'est le keta pa sapeur oyo, ezali Stella McCartney. Omoni basket etanga présenter ko via Kosaki. Omoni Stella McCartney. Azali mwana ya Paul McCartney oyo abetaka na Beatles. Bon. Et moi, on a comme couturière à danger. Sauf que na deuxième étage à Galerie Lafayette, au Koutalinette, Ezaïe. Moi, fille à Yembaka, les États-Unis, comme on a nani. Rihanna. Tala Zola Talinette, c'était là ma carte. Na comprendre que ne ozana ozobe tanta que ça perd. Ça perd. Licolo ça perd. Licolo ça perd. Ah, yo ça dit quoi ça perd. Na ça les gars tant va ça perd. Ah, on les cas. Quand on a dit va Firenze, na beta yoji. Wana ça perd. Mais ni les sala que yo tika yoji, Trésor Ngando a soit charge à yoji. Trésor Ngando c'est mon fils. Aya bisingai. Vienanga okoli. Tikela ngai charge à yoji. Trésor Ngando. Trésor Ngando a senga pouvoir.
na fula pe trésor na bo petit na kende nga na bina makamba yoji mais na beta pièce momo po au monde tout nga yoji o ebiloni eza yoji o pe yoji hein oui likolo oza collection il y a 3 ans passés ya e mobila elamba kalo ya nango vuma wa vuma patamba ya te oui que décourager na ko faire émission mais vanité on a pièce moko ta moi na lati oza ya lelo yokana on a lati Stella Makarte vercha mutu nyoso omuna veto se émission bien na mobia la ngo pe kutakanisi oyo ko répondre bilamba 3 ans passé oui ya za omoni ngaza sincère omoni ya ngaza no sincère na lina kosa yo oza likolo ba saper papa yoyo te pardon yo ka sona kosi papa yoyo na kosi pardon yo ka na question bien ba saper balata kana collection ndenge équipe de France balobaka otandi balongoli otandi basombi comment okoki ko batela elama moko pendant 3 ans puis oya nango lelo na 2023 yo ka bo sala boyeko merci omoni hein bilamba ko eleki bilanga na pasi yo kana expliquer yo oui eleki bilanga na pasi po yo kotika te oyo yo kana pesa yo oyo omoni poko pesa nga maite vraiment na régie omoni yoji hein yoji yo ti lelo bato walela ngo eza ya kala ebimaka mingi te ebima mukie ebime belé eza ya 3 ans passé bon on a lati yo etikali wana na yango sima na traité bilamba mi balé na nzoto Stella Makarte ça perd moi na ngote Viacha bakoya koluka ngo epa na ngai Viacha ko ambrouiller émission te omoni émission tango na yambaka mutu alati kitoko na makama bilamba omoni nga lati na ko mona mundele o comprendre biso bo bana mindele bana mindele bo bien biso ba innocente ne la lati bonati na nga en tant qu'innocent pour na présenter na nga émission yo nazo yamba yo monde ezotala yo en tant que muta bilamba plus que sa père ça veut dire ozali kolo ba sa père ba na si yo zali kolo comment mutu ya bilamba oyebi bepe oza na guerre na batu ya Suisse na Jomo Biala comment okoki koya na veste ya yoji ya 3 ans passé na plateau ya zanango te question na poser yo ils ont des pièces rares yo kan expliquer yo ba pièces rares ezali muke na magasin et bime belete yango bomba omondi pour nga na considérer lamba 3 ans il y a pas longtemps accent na yoja on pour ba yoja Château Rouge bezo yeba na Château Rouge yanga bezo original yoji original 3 ans passés 3 ans passés vous comprenez oyelinge lamba ya kala na plateau omondi oyo cravate oyo ato bengi 40 saper mtoya na ngasa présenter nga na biloko yo betia te yo mo fotanga pusa nezani Christian Dior ozomona ezana 600 €. Cravate ou la 600 €. Oui, na kosi yote 600 €. D'accord. Bon ensemble. Ensemble oyo ngana kosa ba prité et sali 2200. 2200. Basket 1600. Ozomona. Ça dit zwana na âge ya vie wana et kotoyo eza gabana. Ozomona omona ngwe papa wemba omona ngwe pananga. Et koti na ko garder ngo longtemps comme je vis. Mais lelo to na malili lelo journal ya malili yo lati blouson pour la malili ngai siko na zui costume na ngai on préféré na lingango makasi na okosate siko exemple nino opesa na trésor ngando ou bien ba sape ba yata yoji na mona pe fils edongo pe ya beti yoji ya malili ya mbalo yo covid ngai na uti Luanda na kena sombo yango doto bake yoji lati ya likolo o ya veste oyo eza ya 2020 oui 2020 lelo to wana 2023 wana zana longo la pourcentage ke wana déjà olongwi côté yoji olongwi te yoji kale sina bima obima na longolo nanu kasi longola non tana sa proclamation olongwe po lati akala na longoli longola ngana yoji bon to beta sko masolo ya oya oyo nazana onga moko oyo ata obengisi tous les sapeurs oyo Stella Makarte loba muto à Londres Bato à Londres bato à Londres bato à cause na Stella Makarte aza couturière avant na États-Unis mais aposa biloko na mingi na Londres sikoyo awa ju stand na Galerie Lafayette na 2e étage basket oyo 1600 basket apamba 1600 omoni bakomi penda Stella Makarte namoni ba congolais pe wana bazwi wapi ata congolais mwana ngote ana ngote
ngai na makambo ya basket yambaka 10 000 fois okomona ke ba basket ka alata komona na Zaïro ati yo l'équipe de France ozaka nani naza coach na bango équipe de France mumba coach oui na makambo bilamba te makambo bilamba bakeno somba Cyril Kina amosombi ya bilamba ya GT mais aza sapete aza saper na plateau oyo na yamba bandeko na bino kolanda te bato wana bilobela mwanza nazosoma mba bilamba mutu na mutu nalobi na yo soki ngai na esalaka na yamba neti yo nde mingi batika koya epa na nga bakimaka ti ngai aza na chaîne ti me bayaka te yoko na équipe de France yoko na tangelo to na Cyril Kina abundelaka makambo ya muskino ye muta tombola mushino ye muta tombola ngo voilà toza lisusu na Trésor Ngando aza na Yoji papa yoyo ana kati ya Yoji ya mamoto toza lisusu na Patrick Meka roi de blouson ye asangisa ba blouson o motema na Etienne baza presque ebele oui sikoyo yo coach na bango coach na bango olakisaka bango nini po bango basombaka lelo na pesa bango ba conseil coach a conseillé non bala mo conseil na makambo bilamba oui oh soki so ba bilamba na boutique okuta conseiller en matière de la sapazali azoso oyo ezaboye oyo ezaboye tishe ezaboye ngai na koma na niveau ya coach ozomona na ça jansi osombi ba blouson 4 blousons na saison moko no somba costume ozomona costume boye gucha biselo mo bezo renye tokena chikosomba wana oyebisa na Jansi Mayasi bango tu na yebisa bango oyebisa pe c'est qui na bongo bango nyoso baba petit na ngai na longoli mutu te naza ba téléphone na bango na benga bia noko obika front mo ya semaine oyo changer loko mususu mais ce que tant bato batreta ka Cyril Kina non Jansi Mayasi Cyril Kina lelo latinga mingi ya movie tant batreta ka Jansi Mayasi en tant qu'acheteur non que en tant que sapeur yo le biozaka coach ya équipe de France bakosi omoni Jansi Mayasi azali intermédiaire ya nani Firenze na ba obimi lelo Jansi Mayasi aza mwana ya poto ya kala ozomona kubobenga edi Jansi Mayasi Forza Italia elingo bake mutu aza kokende Italie pe avanda na Italie oyi mutu avanda na Italie aleki mutu France akoyeba bilamba parce que les plus grands couturiers du monde bango nyonso baza ba italien bonde ni basapera abatreta bilamba mo ya dépôt na ndeni bilamba mo bwezaneti ya Dubai papa yo sikoyo oumeli quand même na poto osoke nde dépôt bilamba za na poto dépôt ngalo na mona dépôt te so bo biso tuto okende kunati na obligatoire que to biso 2200 bona somba so dépôt ezali effectivement dépôt ezali onos limbambe a saper te na okite azani saper te onos limbambe rien du tout VHA onos limbambe c'est mon petit ozo comprendre lelo ma bilamba ekomi ko kabola bato mais c'est mon petit omoninga na loko alenkuru papa mba kufasha movota tikala beaucoup loye kotala ye abengi pe na Kongoko David Mombele petit na ndeni mais tango yozo ya awotalo bana makoloti mutu ape chope mboto mo peta ka ope sombote azo continuer kotala yo enta soko lati kitoko beaucoup la umela na masolo mais soko lati bien te moi quelques minutes ba abando beta siffle na zoya akei c'est que asepeli na coutrement na hote Holanda Jansi Mayasi c'est un grand sapeur ngana kende na ndako ya Jansi Mayasi azwa courage wana ya kobimiselanga bilamba na ye pe na simba pe na zotala et j'en suis fier na Jansi Mayasi parce que azampu touti Italie ayebi bilamba o comprendre ngana lia wana vanda na Italie te mais pourquoi nos limbambe aboya kai motema mabe ono silimambe ye moko te batindaka ye mupe mboka za sango mboka za wana alela forme me akoka mamba bilamba ta koma na sango omoni mumpe
Yende Sikoyo, ennemi juré, ya Jansi Mayasi. Alors, petit nango no Silimbambe, normalement, ko kangamande na ba Jansi Mayasi. Te abi baza nkumate, nkumatologie. Bongo nkumatologie ngo moni wane uchi wapi. Nkuma ezate. Nalobi pardon. Yo kaba bato yemba bato. Place Vendôme oyoka bakombo yemba ma. Papa Wemba aye ko yemba Franck c'est Kaodi. Ba yemba tous les sapeurs. Komba pecho ne zalate. JB aye ko sala oya yemba biswana. Ezakani na bosana kombo nango. Azate. Pecho des fois soka za ko na Finlande ko so mituka ya za ko edeye na ba oyo aye ko tanga kombo na ye. Onos il va bien à côté à Finlande. Atikala ko mana parité. Vous comprenez? Onos à côté en 2000. En 2000 vive Zalaki nan. Victor Zalaki nan. Ba tout ça ba OK ça ngai tire le fallait yembangati. En génération ngati mais fallait à sali orchestre 2 albums à yembanga faire 2 albums à yembanga. Pourquoi on est que vieux kaka aza batu na kapeti sikona ba viona o bazali bato Firenze vieux mo voto mto tikala yemo donc na la Firenze mo makayo mto tikala ngai moko ya soki bazala kando so invita bango ni ndo tamona ngoyo na simano ona tamona ngo na yepo na sisa makambo ya bilobela na bango ke ngai na kini na ba bilamba te bango atazai ko lakisa yo na kini wana ola tata naza ko lata yo na lakisa bilamba osomona mwana matonge nazo tambola obi grand prêtre mamba bilamba na matonge avant le cours ezaki dona mobeti menga azaki na dona mobeti color que c'est kavacha le commandant dona mobeti na peso mbote so na ko sa vie na juna jana na yambai nga on taba gabarine uile wana na ba matete ba bino gabarine uile te ba fofane zaki ba na matongete ozomona et puis ngamune nazaki parmi ba jeune papa Wemba bengi bino ke boya kozala ba pioni ba musuba ko ba viva na poto ba ko ba papa Wemba na poto. Mais moi je connais mon vieux Jules Chungu Presley banda ko pesa na Mukongo so tuni bana na ye abo sote wana za papa leki na biso omoni mwana Jonyondo mwana papa Wemba baboti nga na zomona na 75 tabana yoka lokole ola ndagai Jonyondo wakokana papa Wemba wana l'acception non biloko ye non parce que nga na lingaka te so mutayi na plateau na nga na biloko ezwaka ta mbele bande kwa bolingo to parler la démonstration ndeke likambo etali yo otala ngai soki yo zana biloko yo yaka koleke pa David Mombele ndeke yaka oya kolakisa yaka na yepo ndeke yaka ozotala oyo atabana saki te otabana saki te kombo na ngoni tanga yo moko Berti Berti Paris Berluti te président na biso asika akendo somba 38 père kuna na Berti Paris na Berluti Paris ko onga pe na uti ko somba kalate eza soko yo lati 2 semaines ozongi si batane yango na uti ko récupérer yango il y a 2 jours pilonya ngati yo talango Berluti chaussure oya cher Berluti réalisation ba idenga réalisation po talaka oyo Berluti ouais oyo za combien non 2050 euros 2050 euros on ndeke ana ngote ate soka zana ngwa yawo yo tulakisa bite fena ndeke omoni Berluti Paris la musika te ya zwa train yaka be futela biso train to koyo bi avion to yaka oya kolakisa bo olobi combien pona nota 2050 euros ok la lisa on pembe nao na chango na ma yo motanga kombo nango et mon ate ici là te ezalo kasika tanga tana kati bon zwaka t-shirt tanga na t-shirt nango tala yango John Love
John Love. John Love. John Love, 4659 €. Yango wana osimbi. Soto aussi sinon c'est une facture. Tengaza ba facture. Ah, na sombaka depuis longtemps pour nazaki l'idée wana teke na okota guerre na bato. Mais oko kende na yo na venu François Ier, OK, otuni Berluti oyo. Et otuni John Love au plus wana prix na. Obio combien? 4569 €. Est-ce que ba prix binomo ba tubo ba ça ba 0? Tenga ba ça 0 te po. OK, na pe son adresse te. Bon. OK. Ciao. Ciao. Oeza bilo no bando ya poto bundana. Oeza na sombi de janvier tiawa. Tinde tozado 2023. Ma oyo kute la tamina opendate. Wecha. O bilo nana ngo zongi sa ona poko a. Et pas pour nous. Pas imoko. Bon la kisandeke. Vena ndeke. Balenciaga ngo tracteur. Okanela ki ndeke ngo. Kasi abanga na za de fabilo et pas na mutaze ko de fabiloko akoma ko lata ko le kabino c'est des limborghini vanda ya et silina oke. Vena ndeke. Ya bilia ki obiko ki ya. Zoa oyo na lati na ote. Comme là on Bowen. Tout n'a pris nango. Oh combien? 1080. Et toi banana oh ça combien? Oh 3000 c'est. Balenciaga loka mikolo. 3000. Oui. T'as la tracteur wana. La kisa bato batala. Oh mon Dieu. Voilà. Oui que aussi la pété hein. Ah, yo moko bando changer maloba. Bonde. Na changer maloba te bonde ke neni ayako tumbola. Te motema mabe yena bato bande fu pembe wana yo za mande fu mwindo. Oh ça combien pesa prix ya ote? Oh 1200 eh. Shabilo onyo so kanyiba pina mutu. Oh, mais na somba kana bi na misaki. Ah, ya. Oyo na lata. Mais ya année oyo. Tunanga ko na oni. Valentino. Onde kana ote? Ah, te soka na ngona ebite tala ko yo le kana mission la kiso bi via bi sai Valentino. Oh Valentino. Na mona kango e pa ya Jean-Si Mayasi. Foza Italia. Ana on. Azana ngo. Ba congolais pe na Paris ba na on. Ba ngwa mingi. Ba ko zanga te hein. Eloko to ata ngana bi misana ba congolais pe ba sombaka. Tucha Valentino ezala. Dolelo moya ki mobimba. Mobimba te na yaki apo ya lobike ye mutape sanga. Yosko ko tuna question. Bongo viazo misabilo ko na kati ya basaki nangu. Yo mutope saka ende nini yo pe yaka ye loko siko ye aya ko la kisa. Ma. Valentino ya couleur vert. Nani pardon Balenciaga ya couleur vert. Doza ngo de père. Ah, la kisa ya tala. Vena ndeke yango. Ozomona. Tabana saki te. Yango. So na inalata vert na lati, so na inalata bordeaux na lati. 3000 beti 6000. Boé 6000. Oui. 6000 acha mon vote. Ah. Donc je crois que na memaki kanda mwa pona poa ya bilo a kilo. Eza bilo a kilo peso pesé pe ah ivani boso nga. Tia to tia kuna bango batalaka. Na équipe bato na wana yaya tala age na so mtana ba sapato modelo seka na bilambe belé. Ngaza na chambre mobimba ya bilamba. Ozomona. Et c'est pas donné. Na sombaka. Mais pourquoi tu vas traiter le ko la tarabilamba ya Turquie? Il a mambo bosali ça. Mabe zela ya motema. Oyo rival a Weston no ba yembaka. Rival a Weston yango Bowen. Caméraman filmer tout ça ma solo. Ba petit dans l'équipe de France. Au moins ya mo voto nga zo frapper. Ah mona mati ngomba mo na vandeli ngomba Francis Yembe. Omoni Berluti mais na yena ba zilite ba sapato ba zilia ba 10,000 et quelques na yena ngote. Ah. Na yena ngote. Jo musu na ya nango. Ah ouais. Nana ba zili nana ba sapato belé ya ba ngando. Ona yekaka. Normalement aux APP na combien de sapatos nanda? Na cause 80 paires à chaussures. 80. So yena voiture. Oligito sa émission otinenga voiture na ye nango. Onga na ye kana ngoyo. Na ndimite ke mutu tala mama na ngai bato age na ngamuto somba sapato azate.
siko na âge na yo na génération na yo ata mutu mo azamba sapato boya jamais ah na Paris azate même na ba Lyon ba Bordeaux capitale ya Paris pa comme ba Lyon tata Lyon boutique ne ya malonge zakuna Berlucci zakuna na Lyon John Lobo zakuna oyo zakuna cousu à la main sur ma propre demande hein bo salela ngai boy bon sapato eza na 4000 et quelques okobakisa 400 € na bakisi donc nous sommes des aboyés bata âge no mutana ngona na eke ba 20 000 osali ba calculer eke ba 20 ans ba 25 000 ke voilà yebisanga siko soto tali pe nonga na lati s'il vous plaît to ba ko respecter bato s'il vous plaît bato ba finga nga wana ba saper au équipe de France baza nouvelle génération balata Berlucci balata bani ba sapato Gianni Versace mais ngana lata susu ba chaussure tenga lata ba soulier o salami na ba botier o yanga za ba botier o moni to na kolata ngo ti na lembi mwana nanga ye kolata ngo oyo ah oui ozoka kilote eza à peu près 1,5 kg na lokolo mo kaka fozala na force ya kolata sapato. Poni komi pesa ngambu boyi makasi boyi. J'aime bien la sape. Papa mbaba nanga chama voto kitendi kotikate. Ayebisa ki yo? Oui. Nga na petit na ye apale nga zate bato akomi na poto papa we bate. Nga pena na mwana village Molokai. Awa kitendi kotikate. Kotikate. Même au côté crise kotikate. Jamais. Na okota crise neni. Na koma na top. Donc na koma célébrité. Lelo toloba na émission Oyo Greco yo oza numéro 1 ya la Firenze. Na ba venue sa la Firenze. Na lobi na kete pona sa guerre na mutu. Mais na bato ya génération na contre di génération sa génération la Firenze. Na te la Firenze. Yo za mona la Firenze. Voilà. Yo équipe de France hein? Voilà. Na mutu oya koya na ba sapato oyo. Oza na téléphone nga benga vieyo ko sa biso tala mutu so ye nango. D'accord. To komina suka. VHA communiquer yango. Oza la mwana muke oza tocha ba génération nyonso. Baya toute génération confondue. Baya na boy kolongola boya ko baya ko tcha ba sapato boy. Yango yo. Ezala pas moins de 1000 €. Sapato mutu to ko ya nango. Ndeko soki baye na ba ngando ona yo suki so ponga na ya na ngando azili. OK. Ngando azili o ele ki cher abangando yoso. Na za na ngoso na okosa nani tolo nani ko cameraman na biso. Te kolo mi chaîne oyo kone nani. Mige nyema ayebi amona ngana la takapenda ngando azili na ye na ngwa. D'accord, c'est à to pesa bande ko communiquer ba otala. Oza la papa. Okola na poto. Oza na âge ya VH mo photo. So oza ne loko yo émission ezo zela yo. Na tie yango bo tala biloko yo. Yonde ko pe ba bengisa na poto. So ya no lo bakasaka na be biloko yo. Awa prison. Aya nango. Aya te tabana sakite. Ndeke yaka nango tabana sakite o fingi. Yandeke ngana benge ya mukoloko. Yandeke. Yaka futa biye yaka. Pari ezo zela yo. Tala biloko ezo zela yo. Pédophile moko boye. Pardon, mokili compliqué. Yo mutolongola bilamba devant cousine na yo que ozoka posa obimana ye. Ya na présenter biloko biloko la. Yango oyo azanango biloko yango na chele mopanzi. Na Paris, papa mama oyo azanango plateau ezozela yo. Toche boy. Oh, awa makawa ki comédie na théâtre na bino wana. Exact, c'est la vérité en face. Awa ezan tabana sakite. Yango tocha biloko ya VH mo vote. VH so ezabi sapato yo. Soki ezabi biloko ya batu oke nozongisa mwa avant ko mulile ezokota. Pardon. Moi sapato yo. Président de la République anango Berlucci. Président lata oyo. Anango. Président biso lata oyo. Président Félix lata. Ya bibende. Ya on a bien VH. Nyonso oyo. Bande ko bato afinga nga pourquoi? Afinga pourquoi? Tala. Oyena biloko. Ya la dine tefo talelanga likambu tala ya na yata na kaka super ya pamba. Aussi ça. To set to six na habité. Bon mukolo na bakena ya nango plateau mobimbo yeto. Osengi ke Paris mobimba. Oya za ba sapato lokwa ngai. J'ai un sonyo la tamite. Bana mikete mikolo te. Na poni mutute oya lobi ka lata ka sapato. Aya. Berlucci. Weston. John Love. Ngalata Weston te po Weston
asambwisa biso alongwa Weston biso tolataka akoma na André. André Zaloko Bata. D'accord. Donc, on a sous Weston. Tellement que je connais la vérité. À Limoges, donc, na aucun été. D'accord. Dernière question, parce que ton émission ici, communiquer, tu peux si et pas à Bandeko. Ou tout, à Ebi Azana Basapata Makolo. Aya. VH House est là. Nazo Zela. Ozo Zela Kaba Congolais, na biso RD souvena ya Braza. Na ya Braza. Baya. Na Longoli Kaka. Nde na biso. Moi, je suis président de la République à Braza, que je respecte beaucoup. Nakuta yazo somba bilamba ya nazili 360 000 na boutique hollandais somba ba fourrir, ba manteau à fourrir. Comme on a yé, tant que pas qu'on dit mal mais moi naza futur président de la République à Congo Brazzaville. Nani Nathalie Bumba. Nathalie Bumba. Nathalie Bumba wana bande ko na bangi yé po na koma na zili ba yebisinga ke sœur moko yaki asombaki bilamba 360 000 na leki na boutique elandi kuna ya ba fourrir asomba fourrir à 220 000 wana mote ane mutu ya niveau na bisote. Voilà. To komi na suka alors tonga to lo baboyi communiquer le quoi ba sengi ke mutu nyoso amoni ke azana bilamba za ba sapatu aya to tindi pe communiquer et pas gif noir place aux ali. Tous autres de vidéo aya gif noir aya gif noir aya soka yena bimisa facture yepe fo bimisa facture ya ba boutique oyo gif noir tala biloko ezo zela gif noir yaka olobaki ozana donc VH ozasi que ozo pesa communiquer pas gif noir aya na lobi na yo aya soka ye mbala moko tokenga na ba boutique oyo ya somba donc tokenga na ba boutique na somba. D'accord. Au moins, ce qu'on commence à faire, c'est 3 000 boutiques à l'école. Ve, omoni gif no atanga oya, okoko ya pe okufi na AVC. Ngam na oza problème. Aya. D'accord. Soka ye lo bana ke yaka na kombo ya ba boutique oyo sombaka. Po ngana yo David Mombele na cameraman to ko kende ko tuna. D'accord. Po moni tango na somba sapato aboy. Ba komaka kombo. D'accord. Omoni na Berluti na uti Berluti boy. Soko tuna cha mo photo so aleka kia wa sombaki. Merci. Ozana bato pesa mbote to comme nation. Ouais, bande ko bolingo. Na bato pendo na uti ko pesa bambote na bandi na petit na moko ya grand sapeur. Grand sapeur. Bokanga kombo na ye. Vincent Bolenge, un sapeur, un vrai sapeur qui est toujours prêt à découdre. Vincent Bolenge bambote belé. Na bo sanité petit nanga Godard Kwanza le full mikili sta uti vacances na côté kuna ya ba est quoi bambo te belé na bo sanité Jansi Mayasi Forza Italia na bo sanité un grand sapeur ya Yoji Amamoto ya beta kapenda forme na ndenga mukite un mutete la au Japon soka kombana eh bien pive un mutete la au Japon bambo te yango oyo na bo sanité petit na mo pas à kuna na Irlande na ko senga ba invité au Kende Irlande Mambo de Dublin Mambo de Dublin Mambo te ebele Boni Gelo Kauka na bo sanité na Suisse il y a aussi un sapeur là-bas le jeune premier Bigantsumbu Mambo te ebele awa na Paris équipe de France et à Munene bino nyoso po ba milite za ko tanga Mambo te ebele na bo sanité na kuna na nino Simon Mbongo ya ba Simon bambo te belé on ba sapera minene ngatanga ba sapera lokutate. D'accord. Na bo sanité vient au Brice Mpangi na London. Ba Brice na London bambo te uti pa ya na bon photo ye. Merci. Petit na ngamo côté za na siso te na kota petit na ngamo azaka na Finlande kuna oya koma koli onosi libambe kuna do petit na tomboka pona onosi libambe Johnny de Finlande Johnny de Finlande azamona mukene tiyo abeta ka forme amona njili donc mwana changa mais azan niveau no c'était avant ya ono no mutazaki wana Finlande petit azalaki azaki mwana muke koli akotaka na ba mboka na ba 13 ans koli siko penda ayake on a Paris mwana changu Johnny de Finlande bambote ebele na bo sanité petit na ngai azakuna nani utotanga kombo na ye nani azaka des pays nani
Gelo Alino Sene icône scénario Bambote ebele na eko sukisa belle sœur Nangaï la première dame de la Louvière yala din tefo dans mbali non papa Jean-Jacques Mbote toi na fille moko intellectuel alekaki awa merci maman moi si na bosani yote Moussaou donc Arlette Moussaou Bambote ebele merci dans eko sukisa na mon épouse maman maman ya bana na ngai respect maman topesi respect mingi Blandine Babou Blandine Bomolo Babou maman batelanga bana na ngai Bambote ebele pona lelo na suki wana merci Achamo Voto biso pe topesa grand merci na Roger Divava na kata Bruxelles Roger Divava j'espère semaine prochaine toza na Bruxelles pona nini te po topesa mbote na Gelor Kauku na kati ya Irlande oyo atalaki biso Binata Zola na kata Canada Binata Zola merci na yo ya Willy Sionga ya mama Lydia Bangala na école na biso ya Lydia Sionga na mona ki na mama Lydia na mutuka merci lisusu na Brice Coco Madera na kati ya Allemagne botalaki biso presque na ba continent ebele na Angola te ya ça s'appelle oui abundaka nani Brice oui abunda na Berlin Brice ona na banda ko boka e banda kala zakata geste zate te ndo solo libo ayo ki déjà comme déjà Brice Coco tanga na zalaki na zaki na nani mola na boka yo ba Michel Belé na yo kata te téléphone vient na mo photo ndeni na bo sanité un grand sapeur en Allemagne wana penda donc soko ke sapeur en Allemagne na abetaka tuna konen bayemba epetro Washington grand pays mon vieux abenga ngalobi Washington grand pays Washington Bambote ebele obetaka forme merci to suki na yo merci na bande ko na biso à Londres merci bande ko Chypre merci na bino bande ko Afrique du Sud bolimbisa en tout cas na lingana za na Afrique du Sud na fin du mois oyo mois décalage ça par rapport à manager na programme na musala to kutana j'espère na Afrique du Sud ba sapé basé belé na ke kuna pona bazali na pesi ba Bambote ba sapé Afrique du Sud ya mo voto oyazo konza wana Paris bomonika ba sapatu bango pe bako bengisa ngapo balakisa bango balakisa pe guerre na fungoli guerre na makamboyo umoni ya mo fungolika na poto bieti na Afrique du Sud monsieur na lobby partout même les États-Unis na longolika mutu moko le plus grand sapeur de l'histoire de la SAP comme on a Melo un métis na bien biloko oyo to présentant aux États-Unis pe présenter bango na longoli mbutu te ande ko Amérique botika ba basket ebele trop de Jordan tala guerre basengi bino ya oui ça plus que Jordan oui oui merci alors tokomi presque na suka merci l'équipe technique merci na bande ko na biso ya Angola base Greco na kata Luanda botelemisa toujours manduki bana Luanda Bambote ebele ya tanga koya ba sapato bomona ngo kuna bana Angola to pesi bino mbote bana Afrique du Sud place Bozali to ya mois prochain to zala na pepe une semaine na kati ya Jobourg to bosante bande ko na biso ya Maroc bosala ki ebele botala ki biso mondati pona ni to bate merci na yo oyo osaboni David Mombele Nangina lo parole moko tom soko permettre je m'adresse na lilobananga suka na s'adresser na mutu Nzambe nani Pasteur Francis Lola Francis Lola te oya zana Bruxelles na habité Pasteur azaka musicien et pas Koffi Olomide Ifonge JF Ifonge d'abord aux neveu nanga en plus soit mutu Nzambe na kosenga na yo ba chroniqueur mususu yo zo benga bato Nzambe benga bango basalela Nzambe so na lobi bongo batika makambo yo parce que muto bozo sala na ba émission ngana sunga ye omoni émission comme lelo balobela bana poto to beta masolo a poto eza émission nanga na sala émission na mbala liboso na petit nanga nani comment on a ya masolo poto masolo poto eza émission nanga masolo poto liboso banana nga j'espère te wana kutu yo après ye to sana il y a 3 ans passés nani Papigen te auto zana yawa Papigen mige nyema tawana zo sa émission na tige
toye kosala émission na ya mibale na Teddy Mola toye kosala na Papi Gen tolobela bato apoto akalebimisa trouble ya nyama bakoma kobenga nga obosani biso osali boye nayebisi Papi Gen nga bino yo continue émission nga na arrêté na nga yango lelo te Papi Gen azo continue émission mais na regretter Papi Gen alobeli yo na bombeli yo te okoki koyamba mutu oyo aye mpe azofinga ngai na émission na yo epe émission na ebiki tosala yango nga aza lokola coproducteur ya émission wana ndenge otabola wana oyebi ke vie wana mutu asala na ngai émission soki nalobi lelo na ya na bavideo wana tosanga na émission wana 5 fois ebimisa batrouble oyebi yango na arrêta mpona nazala à l'aise yo continue ozwa na yo bamalanda ngombe na yo bamalanda ngulu otie bao na kati ya masolo bazofinga nga entre temps yo mutu ozopesa yango ide viens bo voto acha mo voto wana nini yo ozala yango epa na nga nga na eda yo na tombola yo ntango yo ozalaki na se nga na sano 5 émissions to 15 émissions na sano opesa nga ata 10 centimes te Merci. mais comment okoki koose mutu aya kofinga nga na émission na yo kaka mpona ba 100 francs suisse mais namoni bino boza ba chronifoiti oza mpenza chroniqueur te mpo un grand mec oya na esprit neti nga boye okoya kofinga Teddy Mola epa na ngai ekoleka te mpo Teddy Mola aza petit na ngai bamona ngai na baémission pendant 7 ans après Teddy Mola deuxième personne tosala baémission ebele eza yo twana makambo songa na koloba te mais yo oke na Suisse mpe ozoyede jo mobiala viacha alobaka kutu yo moto ye apesanga nkombo wana nga na mobiala nga mokolo ya poto soki boyeba aya Kinshasa na 79 autrement dit 79 na nkombo ya ndeke est ce que yo tunaki ye ke nkombo na yo nini otuni ete me oyaki na bule kaka afinga nga mpo nini tokabwana petit frère yo kutanga na poto okutanga na poto ye pa kutanga na poto kombo na ngeza munene koleka ba kombo na bino nyonso mbali yo kombo no yebani posa ba émission na lobeli ona za na sengo na ote pe na kotikala suko za na sengo na ote ngana na chaîne net yo soki olobi mabe epa na koyoka ngo 10 fois merci soki saso sa émission na mutu kotiaka kombo na ngate po émission na ngamna coproducteur nango na sala émission na Teddy Mola. Merci. Na sala émission na petio te na siliki penza. Te ko silika te. OK. Asali kinayo te feza ngonga. Komba pasteur wana joa mutu na yo nde bokomi koyembela nzambe akomi kosala nzambe atika kolandaka ba 100 € bazofinga vie na ye. D'accord, c'est bon. Merci. Merci à Chamo Voto, message commis et pas bandeko Papi Gen azali lekinayo, bisonyo sotozaba lekinayo, soma bezali to bon sa famille. Alors, botala ki biso presque partout na kata monde. Merci na manager Francis Yembe oyo accompagna ki émission yo. Soki nzamba zongite tokokutana mbala sima. Merci toujours. bien. Bana nyoso émission yo boyamba ona motea moko bolo bateke via siliki. Na siliki te kofinga leki. Merci. Eza musalo ponaki. Tokutani mbala sima. OK, merci. Merci Yaya.